Bola kisanga ambasada lola na kende kosenga visa mokili ya se plus ozokola ozwa ba tentation visa ebene service toza sekue jamais na kwea ebene mkasese yangana yawe eza likwela nakomi na posa na kende na ngai mosika esika ninzete ninyama eloko moko te eningana ni moninga. Pour moi c'est la seule façon d'éviter les problèmes. Loin de tout ce qui respire, tout près de l'éternel. À quoi sert ton sangana si chacun de nous ira dans son propre cercueil? Vie, yoga mingi loba manqué, yango wana de séquelles. Loin de tout ce qui respire, nakende mosika. Nalembi buzo ba être humain parce que motema ezozika mosika. Nakende mosika, mosika. Nakende mosika. Loin de tout ce qui respire, nakende mosika. Nalembi buzo ba être humain parce que motema ezozika mosika. Nakende mosika, mosika. Nakende mosika. Satana bengi nga nakende pai tena ya epana ye akopesa nga nyonso contrairement soki naza epa yawe mokili ebenda nga neti elastique faux picle oyo fale nazala na kelasi kopite compliqué bapasta mutu na mutu akomi kointerprete bible na ndenge na ye bamasta mutu na mutu akomi kobude muninga na kwe na ye franchement fo nakende aweloko moko te sepelisanga pa mbongo mwamuke mwasi ye mpe sukasuka kaka afoswisanga bongo na bongo mokila mwekomi moselulu etengama bino bajalu lokola bokolaka te bokotelengana nayebi ke bolamu epolaka te bokorezonenga. Loin de tout ce qui respire, nakende mosika. Nalembi buzo ba être humain motema ezozika mosika. Nakende mosika, mosika. Nakende mosika. Loin de tout ce qui respire, nakende mosika. Nalembi buzo ba être humain parce que motema ezozika mosika. Nakende mosika, mosika. Nakende mosika. Non se rappele lisusu te na mwasi ya liboso na bima na ye ni oyo ya suka na oti kobima na ye makambo ya mikie nalingi lisusu kotia yango na mutu te eloko moko kaka na bomba na mutu eza data le 4 octobre 2016 jour papa na ngai papa bota ngai le prédicateur Louise Makaya atikaki mokili le jour na comprendaki ke na mokili oyo toza kaka bapassager ndenge loba nango mutu na nga laval ti donc initila kotia minene initila kobude moninga Kodak Ballon d'Or Ashten Anelka yeah.